Mbote, bonsoir, bonjour. Esika wapi vidéo kuta melabino, nzamba pambola bino, ya bino ndeko, Kongo Alenga, Chora de Soulanga, KL. Bande kolanga nyo surtout kolandaka émission en direct ya Kongo Alenga TV, abonnez-vous massivement, pambate, ba émission ekozala toujours rebelle po tokolemba te, ba émission tokolobelaka ngo tango nyonso tokokoka kaka kolemba te. Bandeko na ngai na bandi na nsima na nga bomoni photo oyo ezali bongo ya mama Pauline BOC, na ye kosouhaite bon anniversaire oyo azali bongo mwasi na ngai, mwasi ya Kongo Alenga, ye akokisaki mobu na ye. Donc joyeux anniversaire na yo mama na bana, mama Pauline BOC Lenga. Nzamba pambola yo, kokisi mobu na yo. Chaque année, ndenge ezalaka kaka tofetaka, bafetaka kaka. Merci mingi na ba ami na nga nyonso to ya Facebook oyo bokabolaki sentiment to esengo oyo ezalaki na kati ya ndako na biso na kobotama lisusu ya sika po boyebi ke mutu soki akokisi mbula to mvula, bandeko na ngai ezalaka kaka esengo na ndako to esengo na ye moko, pamba te Nzambe abakisi lisusu inane. Donc joyeux anniversaire à toi mama Pauline BOC, mwasi ya Kongo Alenga. Nzambe apambola yo mama ya bana ebele, kimia Nzambe ezala kati na yo, Nzambe apesa yo ba bénédiction, ba bonheur oyo nyonso ezangi Nzambe akokisela yo. Bandeko na ngai to respectaka ba mama, pamba te soko botali nga bokomona santé makambo tu, Kongo Alenga boga, Kongo Alenga Chora de Soulanga kitoko boy. Bandeko na ngai basi bato basalaka biso tozala po mwasi to soka za kolambela yo kitoko, za kolia mwa mabundi ekobima santé komona na kitoko, mwa batentire pe ekozala pe kitoko, pamba te azo kontrole mafuta na yo. Donc merci mingi na mama Pauline, yango ngai na respectaka ba mama. Mama azali kaka mama, mwana nyonso ya mwasi soko boti ye azali mama na yo. Donc il faut to respectaka ba mama, pamba te bango nde basali biso tozala. To mibima biso moko te, o ngai na mibima nga moko lokola Yesu ozate, Yesu pa utaka akuna. Donc bango nde batu basalaka biso tozala. Respect monene na mama Pauline BOC, mwasi kitoko ya Kongo Alenga. Nzamba pambola yo, kimia Nzambe ezala na yo, na libota pe bana na yo pe na mobali na yo. Nzamba pambola yo, merci mingi. Bandeko na ngai lelo tokoye kosolola masolo na biso na Kongo Alenga TV, tokokena lombango mingi, tokosolola masolo ya lelo na memeli bino ezali bongo ya association monene oyo tobengi Fondation Erogal. Erogal na bandi bomoza komona na nsima na ngai Erogal wana ezali logo ya Erogal. Erogal ezali association oyo ya monene oyo esalami awa na kati Europe. Na bandi boza komona kombo Erogal. Gal ezali bumbu na selembao. Donc bana bumbu na bana selembao bango wana nde babengami ba Europe. Donc o bavanda en Europe awa, bavanda en Europe, en Afrique, partout dans le monde. Alors kombo ya Erogal esalami awa na poto, précisément siège ezali bongo na Paris. Mais lelo tokosolola poto betela bino masolo yango ya fondation to bengi Erogal, pamba te boyebeke ba fondation esalami ebele, ba fondation salama ebele na communauté na biso ba congolais. Bandeko Erogal ezali ndenge nini? Erogal ezali bumbu, commune oyo tobengi ya bumbu na commune oyo tobengi ya selembao. Tous les deux communes etalana. Balabala oyo ewuti na bumbu to ewuti na selembao eya kokutana ekota pe na kati ya bumbu. Oyo pe ewuta na bumbu ekota na kati ya selembao.
Prince 24 yango nde Prince 24 bomonaka euta na bandal koleka kuna bakote ya bainstitut mbaki tokotala bakote ya bakan kokolo. Prince 24 wana ekenda eleka sana ekenda tina epene yango nde moto ekaboli bumbu na selembao bolimbisi yango nde moto ekaboli bumbu na selembao. Bumbu ezali na mopanzi, selembao ezali na mopanzi balabala 24 wana 24 novembre yango matiti sana ekenda ti epene bakitoki mosi te ekenda kuna. Bumbu esalami ndenge bandeko, bumbu ezali commune ya sika ya kala pena mingi te parce que eza na baane nayebi te me na ndimi te ke bumbu ezali commune euti na 1930 to 40 te na ndimi te. Donc bumbu ezali commune moko oyo ekoki koya ta biso na ba 1950 à 60. Donc ezali commune ya sika. Bato oyo bauta na na selembao bango nde bato basali bumbu. Bumbu ezalaki mabezoki zamba zamba bolimbisa parce que so bozomona nga naza mpe reme ezosala nga me loko ezamba ya mission donc tosalaka kaka. Donc bato bauti na bumbu bango bayaki kozwa bamabele oyo tomoni na selembao pardon bayaki kozwa bamabele oyo ezali na bumbu bayaki kobenga yango sangolo zaku. Sangolo zaku. Sangolo zaku na lingala ezali sala makasi na yo. Soko osali makasi na yo ozwi mabele hectare oyo lingi makasi na yo ka force na yo. Do batata oyo ya kala wana selembao balakisaka mpe makasi na bango bazwaka mpe bamabele ya gaya parce que omona vieux moko père wana kemba bapake doki des fois te force à danger ye mpenza récupérera do barécupérera mabele bazwaka bamabele na bango yango moni sangolo zaku bato bazwaka bamabele na bumbu na selembao. Donc batata ya selembao bazwi na bumbu commune ebandi ebandi obotama bandi kotonga bandako bandi kotonga toke nango na lombango donc bandi otonga bandako na bango ti ekokoma na baane moko boye bato batongi deja bandako me bamabele mosusu etikalaki. Bato oyo bazalaki na bacommune lokola babandalungwa donc bandal mpo bandal ekangami na selembao bakote ya sema prison eza mosika te. Bandal ebandi banda na balabala zola oketi obandi okende bakota badialu bakote wana tu nayebi yango parce que biso touta kuna donc nayebi kote wana nyonso tu nga natangi na laiki oyo ya singa ya bandal première à 6e première nanga kuna. Donc tozouta kuna na luamba na coin donc sika pena donc balabala zola ebandi donc luamba ebandi biso touti kuna donc toyebi kote wana nyonso. À partir ya wana soko okatisi prison mopanzi ya prison ya Prince 24 bumbu eza wana. Donc batata nyonso ya bandal batekaka bandako na bango baye kosomba bamapango na bumbu. Batata ya Kasavubu bateki bamapango na bango baye kosomba na bumbu po bumbu okozwa hectare ya monene okoki kotonga ndako ndenge yo olingi. Ndenge bumbu commune wana esalamaki bato bakomi koteka na bangiringiri baye kosomba na bumbu bato bakauka banjili bato bakomi koya commune na bumbu etondi et surtout kote ya wenze kuna nde mwa bato mbongo bazalaki kote ya wenze wana donc bapapa dinganga badote mayitu bazalaki ebele badote mpaka atuka bazalaki ebele donc bazalaki ebele bato mbongo oyo basombaka bamapangu donc bazalaki ebele. Bumbu ekomi commune moko reconi bato bakomi kolinga yango koya na bango kuna okititi bakota ya commune ya bumbu bakota bamondoko tchafa kofere bato tu kote kuna basombi donc bumbu bato angirengiri baye kuna basombi sombi bamopanzi wana commune ya bumbu ezalaki ndenge wana. Donc bana bumbu na ba année 80 baluke bubangi de fait luke que son âme repose en paix masa nanga luke bubangi. Donc bana bumbu na ba année 80 babandaka déjà koya na poto
basali pe bakosala ba veille na biso bakufa ba mebe mige o bayaka na ANCP de 1984 donc basali o bakoki kosala bumbu eyebanaki bana bato bayaki na poto donc bayebanaki donc baluke bubangi d'autres gabana bakombo esalamaki ya bana bumbu donc bazalaki bacourage ya kosakala te na ba année 80 bato bautaki na bacommune mingi baye kokota na bumbu biso toye na bumbu na 78 na bumbu donc bato ebele bayaka bumbu esalami bumbu ekei sango bumbu ekei sango bandeko kombo ya gal eye kobima na bumbu gal ngai moko boye naza koyebisa bino na ba année 83 bamasa na nga mingi baye kobenga nga prince de Galles Chora de Galles kombo na petikala kaka de Galles ti lelo kutu bato baza ebele bamasa oyo tokoli na bango babenga nga de Galles ba Alexis Champagne ti lelo babenga nga de Galles neni de Galles wala kutu ba héros o Galles kutu to nani kutu ekomi kutu da kombo so ndenge nini te mais nga deja babenga nga de Galles mais kombo wana Galles ezalaka nango héros Galles eye kosalama na poto bana bumbu baye ebele na poto bumbu selembao baza ebele bakama mvwama baseraki nzangala ba Alexis Champagne atuka ba Roger Ndonga bana Galles ba Papi Biba bana Galles bakomaki ebele ba Ani Bosenzu Mongala bana Galles donc bana Galles batondi ba Sisi Bosenzu doki bana Galles bayebe ebele do lungu 0049 Galles etondi na Paris na Belgique na Bruxelles mais na bandeko na ngai koya ya bana bumbu bana selembao na poto mutu oyo ayamba bana bumbu na selembao koleka Clara de Bruxelles azali te Clara de Bruxelles ye mutu azali koyamba presque bana bumbu selembao mingi epai na ye Clara de Bruxelles ayambi batu ya ndenge na ndenge tolobi te batu nyonso bakomaki epai na ye mais majorité Clara de Bruxelles ayambaki batu po ye azalaki na Bruxelles centre ya Europe Bruxelles batu tout ero na Benelux visa mosusu tokozwa te ezalaki ya Benelux batu tout bakita kaka na Bruxelles donc Clara de Bruxelles ye ayambaki batu donc bapeti na ye nyonso tu ya bumbu selembao ya bandale partout bazoya bazokomela epai na ye bamusicien bato ebele donc kombo ya Clara de Bruxelles eyebanaki partout donc Clara de Bruxelles donc soki okitika l'aéroport naokende pas Clara de Bruxelles mbala mo pas Clara de Bruxelles association ya Erogal esalami lokola tokoma ebele bato mosusu bana Paris partout na Europe awa tokoma ebele bana bumbu selembao Clara de Bruxelles abandi kobenga bato biso bato oza libanda ya Paris na Bruxelles bato Allemagne Hollande partout abandi obenga biso non eloko mo fe salama tozosala eloko mo tosangisa bana bumbu selembao en tout cas ekozala bien boya botya poids ekosala bien mais vie eza idea bien eza idea bien tokoya vie eza eloko moko soki ozali tokoya biso wana tosimbi nzela réunion ya liboso esalamaki na mboka ya Paris Erogal esalami première réunion le 24 novembre je pense que 2019-2020 sur la bossanité mémoire ekokima mais ezalaki na Paris le 24 novembre réunion esalami na Paris biso nyonso tu bayaya tu bamumi to banzele bagaloise batoto bikaki bato tu tozalaki présente toye wana na Erogal tolanda président ya Erogal ve na biso Kilmeja oyo azali président ya Erogal toyoka mwa extrait ya moke
erogal eloko nini ye apesaki message pour la koloba pour ozala adhérer membre penza effectif ya erogal eloko nini erogal esalami pe eloko nini tokoki kosala tolanda ve na biso kilomètre. Le règlement intérieur ça le secteur alimentaire, ça on va nous ça là, chez l'homme dans mon côté, racheter, tout ça, ils ont la carte, il y a le règlement intérieur. C'est-à-dire que le règlement intérieur, il faut rédiger dans ma coquille, nyonso, et le bas, pourquoi tout ça là, pourquoi tout ça là, pourquoi l'on a organisé boy. Et là, on attend le salama, notre bazali, très compétent par le salama. Notre membre écoutez, parce que dire membre comme le roi, euro gallois, nyonso. Il faut ça, non. Mais pour ça, euro gallois, c'est-à-dire que tant que on va s'excuser, c'est pas grave, c'est-à-dire que nous se fait ajouter le lot. Mais tant qu'on salit le locaux, il n'y a pas vraiment que nous avons euro gallois. Et il y a Boutou, et il y a Moï. Tout le monde est 50, tout le monde a 30. Parce que déjà unis. Les Cambouya, siège social. Quand on a il faut que les années si Cambouya dit que ah, ce n'est pas un Cambouya. Donc on est ici qu'à Nini. Mais ce n'est pas tout outil. Et au moins, on a la facilité plus. Il y a quoi Zana Paris. Siège Zalana, Paris. On a évité ceux qui ont assemblé quand même, quand ils ont habité Zaïda Mabé. Est-ce que Zamabé est malade que tous ont siège national à Paris? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut fonctionner? Non. C'est-à-dire siège social. Quand on dit siège social, c'est pas que tout. Nous avons développé. Vous avez la raison, point d'interrogation. On va courageux déjà. C'est pas possible que nous avons cette lobby, mais c'est-à-dire que la réunion de Bisso, il y a Eurogal, et suspendre Nini Moroté, l'association était déjà existée, club, Nini, et suspendre Euroté. Maintenant, on va tout dans la bango, ne basaka bani na réunion na bango. Mais to lingi euro gallois nyonso ayeba que na sana kati ya vita mais le part to kuta na mars to lingi est fonctionné bongo voilà donc procédure pendant nini tina ya siège social non ya moi n'est pas makamne ce bandako mais cela n'exclut pas que les to banda ba réunion na biso ni to bandi de l'autre bloc mutupe ya Londres ko lo babi ah tu es déjà 2 fois à Paris. Biso à Londres de se sentir capable bokat saboya réunion za la connaît pas na biso. To bonga matoya parce que to tika na ta batu pe à Londres ba bonga mapo o yamba pe batu. Bata Suisse ba ko ba biso ah bon en tout cas prochain trimestre biso ligné za na Suisse. To bonga ma to goya c'est ça Eurogal. Pas tout le temps que Toya Kakaka n'a pas eu. Mais ce qui est siège social, et vous allez là, parce que quand même, tout le bas, solo, ceux qui ont 500, donc, N'engé Yamabete, ceux qui ont 500, 300, à la France. Voilà le lot. Parce que la majorité est là. Est-ce que c'est ou 10? Ouais, dans la 5, ouais, le 10, pas l'ingé 5 à Tomboli. Ça va, le moment. Tomboli pour la 5. Ouais, les gens comme ça, les gens comme d'autres, c'est-à-dire que tu peux être des papas. Les gens les gens en moto. En la ligne 5, ça peut être. En la ligne 10. Les balobi. Tu es balobeli makambu ya matanga, balobeli makambu ya mariage. Balobeli makambu ya kokuta na tout. Les questions dans ezalaki projet nini tozana ngo biso moko pe envers Gal yango, envers famille. Qu'est-ce que tu as proposé pour la Gal?
est-ce que vous allez tout dans la famille pour ce que vous avez le projet n'a plus chose à dire pour la gare. Et voilà, dans l'Assemblée. Pardon? C'est-à-dire, il y a une question, on a une proposition en fait. Question dans la lobby, élection, ils ont les kanchamalam. Mais les kanchimos, vous mettez les CTT par contre, ils ont dit, na bambo kanyos comme ça là, ceux qui peuvent la provisoire, mouton qu'on a représenté, bambo kanyos les alakaki, à chaque fois, ce que vous avez raison na site na biso ya Erogal, c'est vraiment un débat ils ont la moins bien. Mais ils ont la site mo ka ma soloté. Et on a rien à proposer. Les lois c'est mesali to moniki. Vraiment en tout cas moi génération nyo sur Gal les amis. Tous en bayaya. En entendant ce que vous proposez tous en abassage mo ya ka Gal. Vous laissez à chaque fois que non, les camo les amis. Biso ba legi faut faire na proposition. Ba sage on va comprendre. Ba réfléchir dans la proposition après to débattre nango. Et vous allez moi bien à sens. C'est tout ce que j'avais comme proposition dans la question. Merci. Voilà. Mais, dans le cadre de la famille, en dehors de la cotisation. Et quand ça fait la cotisation, tu sais que vous proposer dans l'avenir. Gal peut faire ça entrer, mais vous créez peut entrer dans ce qui te comme étape il y a projet. Gal peut faire ça dans le cadre de projet, moi vous allez ça entrer dans le cadre de la famille. C'est tout ce qui est déjà. Président Erogal. Merci mingi ya solo na bandi bandeko na ngai tolandi président Erogal ndenge ye moko alobi na ndenge apesi idée na ye ndenge nini Erogal ekoki kozala na kati na biso bana oyo tobengi ba membre ya Erogal to bagaloa. Erogal esalami soko oza na papier wana signé opesi kombo na yo oza membre ya Erogal to fondateur bato ba yaka jour wana bango wana ba fondateur ya Erogal to ba membre ya Erogal. Mais to yaka wana na initiative ya nani ya Clara de Bruxelles. Yende initiateur ya Erogal fondateur tanto yaki wana bango bakulutu nyoso baki na France oto kutaki kuna bapesaki pouvoir ya fondateur na Clara de Bruxelles. Ah, Clara de Bruxelles fondateur a yete pourtant to yebi sono surtout to lobi oh mais nene ve Clara yete babité ve Clara yete président pa lobaki yango ne bandeliki non a yete parce que azoka nzoto malamu te yangwana santé na ye permettre te aya na kata ya réunion mukola lelo mais azali na ye eza problème te donc tozali na problème te to célébrer ki réunion les gars kitoko na suka to tsela bino extrait réunion les gars kitoko bato tout ba sepelaki réunion sili to panzani et comme il faut to cotisation 10 €. Batuto, nyonso batutu ba komo tia ba cotisation na bango ndenge zalaka. Ngai yo naza koyebisa bino bandeko na ngai naza mopanzi sango. Na filmaka. Na utaka musika. Allemagne puis Paris aller-retour ezali 1100 km na voiture. Au Kenya, 1100 km, au Komikuna, il faut luka hôtel olala, il faut luka olia, bande ko ba freno surtout wana, muta ko pesa yo azalite yo moko fosala. Alors ngana desidaki en tant que mopanzi sango en tant que na ko filmer bango, en tout cas cotisation ya 10 € wana, boko ko tchanga na katite, na ko pesa kate parce que ngai nazo sala makambo ebele na kati association. Oh OK ça va na solaka na fondateur na président. Donc elekaki nango malamu deuxième réunion comme salama ti troisième réunion bato mususu ba bendani na bango. Bake osala pe oya bango.
Donc l'association ezalaka nango ndenge wana bamosusu basali ya bango mais azokozonga mpe na erogal parce que ye moko ndenge président alobi ke soki ozalaka na club na yo mosusu oza na droit na yo ya kokendaka na club na yo mosusu oza mpe na droit ya koyaka na erogal eza problème te erogal ezokende malamu kitoko président Kilmeja en tant que président azotambusa plateforme ya erogal esalami bato tu okokoya kopesa makanisi na yo na plateforme fondateur ya erogal Clara de Bruxelles marketing kitoko aza kokende partout bato nyonso tu bakomi kolobela erogal basaisai bazakari bababasui donc toloba ndeni bachroniqueur bato bamusicien baredi ya misi bato ebele bafélix wasekwa bato ebele bakomi kolobela erogal eyebanaka nango bagalois mais fondation ya erogal eye koyebana fondation ekei kitoko na banzi bandeko na ngai ve Kilmeja oyo azali bongo président ya erogal ye alobaki nini soki erogal esalami mais soki moto ozwi problème sur 50 personnes ata 20 personnes bakolanda yo do toloba lisungi fondation nyonso tu soki esalami en tout cas bamembre soki bazwi likambo balandaka bango kaka kasi na erogal eloko wana ezalaki mpenza te elobamaki na président mais baaplikaki yango mpenza te erogal ekomaki na kokoso bato bakomobeta mabaku bato baye kochange idéologie ya erogal balobi ke non olie ke to edanaka biso na biso sikoyo fo to ede bacommune na biso Bumbu na Selembao bandeko na ngai ko ede commune na bino bandeko ezali ntsaka ve bobongisa commune na bino bokomisa yango kitoko ezali ntsaka ve tozwaka makambo kaka te donc no biso tokoede yango non mais erogal loko ezali fondation moko bagalo baza na bolingo basali premier pas na bango mpona kolakisa basalaka deja bapa ya liboso batindaka excuse volumes batindaka basapatu oyo ya bambula mpona bato bameka kosalaka baterase toza na baimage te bolimbisa donc batindaka baimage eza te pardon donc après baye kotinda baye kosala baban oyo boza komona ezali ya erogal kaka na ndenge na bango association ndenge basalaka kosangisa bambongo wana ya badi ero wana mbongo eye komonana keno il faut basunga baekole oyo bana Bumbu nyonso na Selembao batanga yango omoni baban oyo eza na nsima bandeko na ngai esalamaki ndenge wana ntango oza kosalama présence ya fondateur ya erogal Clara de Bruxelles toujours sur le terrain na Kinshasa akendaka yaka ndenge akendaka yaka baba ezosalama babutali baba balobi ke baba oyo mpo bakabula yango na bekole il faut ekoka 200-300 bancs wana nde bakoki kokabola yango na baekole président to bolimbisi fondateur aye kozonga na Europe awa ve Clara de Bruxelles azongi ntango azongi bakomité directeur ya erogal na France basangani balobi ke fondateur akokende lisusu te il faut président ye moko akokende ye moko fondateur atikala selon Clara de Bruxelles eza pe problème te mpona président akende na ye mais bandeko na ngai bango na bango bateraillement ekoti na kati ya komite mpona bango Clara de Bruxelles aza komimona ondire erogal ekomi ya ye nkombo na ye kaka Clara de Bruxelles moto eza kolobama
mais biso ba membre pe batu nyonso to banandaka erogal o bazana ba komini mususu ba yebi ke erogal ezali ya Clara de Bruxelles te mukolo moko te tomoni Clara de Bruxelles na Kinshasa to na ba émission sala ki azoloba ke ngai nde erogal ezali ya ngai fondateur ezalaka une titre comme président nde tomonaka Didier Masela fondateur ya Wenge Muzika mais bato mosusu bayaka balobaka non Didier Masela te moto asala Wenge bato bayali mais titre wana ya fondateur bapesa yango Didier Masela titre ya erogal Clara de Bruxelles parce que ye aza initiateur ye moto aza koinitie bato tout tozala ini tokota na kati ya erogal wana eza grâce na ye Clara de Bruxelles azali mutu ya bato na ndimi te bavie oyo bazali na Paris soko balobaki babenga bato biso toza na Allemagne ke nga na kolongola makolo na nga nazwa voiture na nga nakende na Paris mpo na association ya erogal enge ezala pasi nga naloba na nga verité elingaki ezala pasi mpo nalonga makolo na nga awa nazwi voiture na nga nakende ti na Paris ke vie moko ko nasali erogal na nga nakende na nga te donc soko nakendaka erogal eza mpo na Clara de Bruxelles mpo aza vie na biso oyo tovandi na ye tovandi ne trop banda na Kinshasa azalaki vie oyo azalaki toujours na bagene toujours azalaki na bagene toye na Bruxelles na poto vie ayambi biso tozalaka na ye kaka ti lelo tozalaka na ye atikaka biso te ere tosinga ndeni famille ça va donc azalaka na biso donc aza vie moko social azalaka na biso tolobi te kazangi mabe mutu to aza na mabe na malamu na meme nga aza na mabe na malamu na nga mais vie Clara de Bruxelles aza vie moko social alo bandeko na ngai erogal eza mibale Elkin ezali dirigé na mama na biso mama présidente Pepito Kilala Pepito Kilala yende mutu azali présidente ya erogal ya El Kinshasa yeyo Pepito Kilala mutu azokamba erogal na Kinshasa yeyo Pepito Kilala donc baba wana bozomona donc ye pe fazala parce que aza pe ko contribuer belé pona erogal El Kinshasa donc Pepito yende mutu azali ko représenter donc tango ve Clara azokende bazozala na ye lelo balobi na septembre awa baba ekokende bandeko na ngai Clara de Bruxelles akozala te bakotinda président ya erogal fe kilimenza bomone na video yende mutu akozala bongo représentant ya erogal na kati ya Kinshasa bulu yeke bulu yeke oyo kaka Britandela Alexis Champagne Britandela ekoti na kati ya erogal bandeko na ngai na miniti oyo erogal ezali kokende na kopanzana gale lisungi bandeko to balobi ke non tosalaki erogal mpona lisungi tosunganaka awa na kati ya Europe muninga azwi likambo adolungu azwi likambo moko boye Alexis Champagne azwi likambo ndenge président otoloba boke wana bokei koakompanye ye bopesi eloko epakolami epakolami te ya moke mais lelo tokokompane te bandeko na ngai ekomi tosalisa mabele na biso toboyi te bandeko toyebi te soki l'état congolais aza wapi Fachi Beton gouverneur Gentilin Mobila musala na yo kobongisela biso bacommune biso bana bumbu selembao toza kolela bana ngiringiri bana kasavubu bana bandal baterase tondi na babandal eza musala ya fondation te ke oyo bana bandal basali fondation wana nde bakende babongisela bango baterase bongo yo l'état millions de millions ya mbongo boza koyiba
biso kutu bassociation bambongo na biso ba 10 euros toke le bongosela yango commune bandeko na ngai ndoto ya baba nanu namoni te congolais moko to commune moko boye ya Congo na Kinshasa ebongisi commune na bango bandeko ozalaka pasi eza kaka pasi mpo monake commune moko boye ebongisi commune na bango donc bandeko ezali pasi mingi tokoka te mais bavie balobi ke il faut tobongisa commune na biso tobongisa commune tous les deux communes ya Bumbu na Selembao Selembao oza monene ti bakoda monga fula Selembao baya pe akoda monga fula Selembao akote kuna baokota na Erogal so bakoti tosuka wapi kote kola mabulu ya danse ezali tokoyeba ndenge kobambango banki moko za combien misala oyo bokosala kuna mpona kosisa bambulungu bambulungu wana pela yoka bambulungu deux fois te bayaya mbulungu bosilisango Erogal tika tosungana na biso tosalaka makambo na biso awa bana gal lisungi donc na minute oyo bandeko na ngai toza koyeba te Pepito Kilala aza kozela bakende kopesa babank mais awa Erogal eza kokende na marque moko boye bandeko na ngai Britandela Britandela kosakana te donc Erogal ezokende kokufa kulutu na biso Clara de Bruxelles fondateur ya Erogal ya lobi ke ye akozonga susu te parce que ba comité directeur ba suspendre ye te mais ba lobeli ye vis-à-vis que ye aza fondateur te parce que kombo na ye première réunion tosalaki oyo bomoni vie kilomètre ya président ya Erogal alobi bien que papa Clara de Bruxelles fondateur azalaki te mais balobi azalaki te donc kombo na ye ezalaki te donc aza fondateur te atiaka te ke ye aza fondateur mais bandeko na ngai biso nyonso toyebi na bango comité directeur wana bayebi ke Clara de Bruxelles moto aza fondateur balobi ye te moto acréa Erogal bandeko na ngai kombo ya Erogal ero eza ya bamindele ya biso te ero eza ya mindele moto mpe akosala Erogal na ndenge na egal ero ofunda mutu te parce que kombo wana ero eza ya mindele kombo ya gal vieni na koloba apesa biso kombo ya moto asalaka Erogal asala gal kombo ya gal akufa to azali na kombo wana ve nane pa mese nane ve jobonga ve jina wa jina obenene ve jina obenene setambera toyebi te setambera mutasala komba gale otela toyebi te biso kutu babengaka biso bagale bagigalwa azali ti lelo gigalwa bagalwa baza ebele nga moko ngai yo depuis 82 baobenga nga Chora de Gale wana kutu donc bato kutu bayebi na komba gale te mais nga deja baobenga nga kombo wana Chora de Gale Prince de Gale oh ndeni Prince de Gale Chora de Gale lelo kombo eyebani Gale Mushashino oyo ebimisi kombo mpena ya Gale Mushashino fondateur Moji azalaki fondateur azalaki na ye kaka fondateur ndenge ezalaka kaka ce n'est que titre bato opesaki yango ye mais biso toza bafondateur ya Gale Mushashino ngai naza na kati lelo Erogal esalami so tosinaki bapapie bolobi bapapie nyonso tosinaki yango ekotaki kuna biso toza bafondateur toza bafondateur ya Erogal
Pour na kokende pe na France pour na lobi que non na préfecture na lobi que ngai pe na fondateur à Erogal kombo non na pesi kombo ta ba otala ba omona pe kombo na ngai ali pour na ba pape bokoti ki wana so bokoti soki bokoti sakia oyo tout biso do signaka wana soki ya solo ndenge bolobi ki bokoti ki yango donc biso tout toza ba fondateur mais soki ezalaki bokendaki na mundeku na Kundo Lupin na mundeku bokomi mo ba kombo na bino 4 à 5 personnes botie bino nde bakolo masolo donc wana bino bozo salango na ndenge ya mayuya to va na poto to yebi de la poto ndenge zali to umeli déjà to yebi mo ba loi ya poto za na ba avocat to zo ba avocat et loko to koyela yo koyeba pe to yebi ndenge ba fondation ngo salamaka to yebi mais biso susu ezali lisanga oyo ndenge maboko esimbami biso na biso tozalaka lisanga wana yango nde moto ezosala biso ke toyeba ke toza ini soki lisanga ngo eza te eza mawa to donc bandeko na ngai na ngonga oyo Erogal ezali kokende malamu te fondateur ya Erogal Clara de Bruxelles aza koyoka na susu te na président baza koyoka na susu te na comité directeur oyo ezali bongo na kati na France baza koyoka na te ba membre pe baza kokabwana ba membre mususu baza na bato na bango mutu na mutu aza na bato na ye ndenge komi ba membre mususu baza côté ya France ya Paris ba membre mususu baza côté ya fondateur ba membre mususu baza côté ya président donc pito pale fondation kitoko boye oyo pena kitoko esalamaki na initiation ya Clara de Bruxelles pona ni muté ya mabe ye apesi ide bino bo appliquer bo sali yango biso tuto ye eloko yebani boko bosala ba don ya kitoko wala botika makambo ko ye kute belé ye aza makasi na marketing botika ye kombo na ye yebana soki ya bino yebani pena mingi te eza problème te Nzambe apesa mutu na don na ye soki don ya Clara de Bruxelles ezali don wana ke bato balingaka ye mingi alobaka bato balingi kolobela makambo na ye mingi ezali don na ye soki oza na don ya kokoma ezali don na yo oza don ngai naza na don ya koloba eza don na ngai diakonale aza na don ya koteya diako walesa eza don na ye ya koteya Alexis Chapan azali na don ya kotia kimia aza na don ya kotia kimia mutu na mutu Nzambe apesa don eza na mutu tu mutu na mutu azosala don na ye eza te don ya mutu yo koma contre yango ça c'est pas bon président Kil azali na don na ye pe Nzambe apesi ye yango aza kokamba biso atake président Nzambe mutu apesi yango mais soki bokomi ko jalouser moninga bandeko na ngai ekosimbaka te biso towutaka na Allemagne bato ebele bawutaka epai na pai soki Clara de Bruxelles lelo alongo na Erogal bandeko na ngai ya Paris bavie na ngai nalingi bino mingi me boyebaka yango bato mpena babendani na bango bato balongwe na bango bato ya Paris bakotikala na bino mais majorité ya bato mingi bakokende na bango meme ya Paris taso bakobendana na bango bamouvement esalama ebele na kati ya gale epanzana mpona ntimambi bagale moshashino ekufa basuper shok ya shok ambemba emonanaka su te likende lizonga ekendaka abo likende lizonga tina sa ebungaka abo ngao na ye na bango tina sa ewuta ya yolo wana ezalaki mouvement na biso tozalaka na yolo international tina sa nayeli bango danse ya likende lizonga ngai mnaya bamouvement esalama ebele tosali mpe biso mpe bapeti tosali mpe makambo ebele na gale wana
donc gal ezaka ba vie o bozalaka te ne bo ba vie o boyaka ba mikili biso bato tikalaka to simba pe gal ndenge lelo toza pete ba pecho pe bazana kin bazo simba gal basola ndimbu bazo simba gal bato ebele baza kuna lelo bazo simba pe gal basola ndindu ntindu leader sola leader bazo simba gal lelo Francis Dalloman aza pe kuna bato bazali bazo simba gal la rue se vovi bato bayali biso pe torenanga na kati ya gal wana gal eza ya bato tu gal eza ya biso tu me toyebi bavie oyo babimisaka mituna na bango na kati ya gal oyo tosala na bango masolo tosala bamasolo mosusu bamasolo ya kati tokoya kodevoile yango ati na kati ya gal kaka na kati ya gal wana que son âme me repose en paix. Venanga tonton mire. Napesi bijou. Bijou. Bambota to moi na biso moi na tonton mire. Bijou mire. Na li bambota to li petit nanga li. Bambota to. Donc ba dekolanga bref erogal eke na ndenge ya mabe bandeko bazana Kinshasa kuna erogal ezali kokeni mabe en Europe. Clara de Bruxelles ou azali fondateur ya erogal po biso to bando benge ka fondateur po to yebi ka ye fondateur bino mo pe ba ve bo accepta ki yango ki aza fondateur bo sala pe mission ebele bo zolo ba ke ye aza fondateur eza bongo ndima ma bongo eza titre na ye o bo pesa ki en tant que fondateur eza titre na ye il faut azala na wazo mériter yango initiateur Yem tazo initier tous les petits, ba miguele nyoso tout azo benda biso tout. To ye to yeko sangana na bino wana. Banda kalata erogal esalamaki te to wana na biso Paris mais to kuta na wapi. Eloko ngale bosaki na Paris oyo zaki na ba vela pape ekufaka ndenge ni. Biso to ko yango te. Po etalaki na ngo biso te. Alors, grâce à Clara de Bruxelles, il y a un gros monde qui est donc, bande konangai, et l'eau qu'on a la mémoire qui bino lelo yango wana fondation et tambola football zalandeng bo simbani bongo ni sanga. Mais ceux qui moka komi ko jalouser moninga, jalouser koti yenene kombo na yekaka kombo na yekaka kendaka amona na non. Eza masolo eza kotambola bongo to moni place monte Clara de Bruxelles à Kinshasa aza ko belela na radio to la télévision to ke erogal ezali ya ngai nde mutu na salaki erogal to tika omona ngote donc azo respecter mais beko ya lingomba ozo comprendre donc azo respecter ngo mais pona nini kaka Clara de Bruxelles bandeko na ngai bavie na ngai eza mawa mingi ngai namoni conseil na kopesa bino te parce que boza bakulutu boza déjà mire ke biso alo bino moko boyebi eloko nini boza koluka mais soki boza kokende boke na erogal na ndenge ke bosala yango na ndenge mayu ya mawa tro parce que biso toza mpe mayele na oyo ekoki mpo na biso nzambe apesi biso toyebi mpe baloi oyo ezali awa na kati Europe toyebi baloi wana kombo ya erogal ezali mutu moko ta créé yango ke alobaki non na uwana ngamu nasala yango aza te ero ezali kombo ya baeuropéen gal ezali kombo na biso bagalois na bana gal ebima depuis kala ni comité directeur moko aza na kati wana tombola mosapa alobaki kombo ya gal nga mutu nasala yango azati nga nasuki boye bandeko na ngai oyo nyonso bozosala ba
fondation to association na Europe ya ba commune misusu bozala na bolingo. Bozala na bolingo ekosala bino bien. Mbote na bandeko nyonso ya ba Galois, Galoise o bazali na France. Na pese bino mbote bandeko nyonso tout mbote na bino. Na pese pe mbote na ba comité directeur. Mbote na bino sika bozali. Nzamba pombola bino boluka idéologie ya sika. Pona ba association, pona ba comité, pona likambo oyo bokoki kosala. Na bandi mbote mingi na Ani Bosenzo. Ani Bosenzo mère na biso mère Ani ba mama oyo basimbi ba Galois la ba Galoise yango to respectaka bino ba mama. Respect na Ani Bosenzo. Respect na yo mama siko zali na Suisse. Ani Bosenzo respect. Yvette cosmonaute. Bambota trop sœur na biso mama Yvette. Na bosse répété na famille cosmonaute nyonso. Boze belé. Boze belé boze na biso ve Jofi. Siko zali donc bambota trop. Boze belé bozali belé. Francine Tsakala. Francine Tsakala. Moi, c'est qui toko, bah, go bisous. Francine Tsakala. Bah, bisous na yo, si vous allez. Kalate, na wa kotala yo. Na ebi kedo, so bonsrenge lubwa ki toko. Francine Tsakala. Na bosanite. Maman na biso, Mère Angèle. Mère Angèle na Paris. Mère Angèle. Leki ya we Jojo. Mère Angèle, qui bouti. Qui bouti, to lela yo mabe. Bambota trop, Mère Angèle. Basalam na yo. Mama Jolie Lukombo. Ah, ba mama la biso pena ki toko trop. Binonde bosala la biso to zala. Jolie yo ka ba kombo Jolie. Jolie Lukombo na mboka Suisse. Mère Jolie. Bambota trop. Mwana gal. Galoza tongo tongo. Mbote na André Kibingwa. André Kibingwa, bambota trop. Ado Lungu, 0049, Koda Mboka, ya Hitler. Ado Lungu. Bambota trop. Pesa mbote pe na mère Mi. Maman na biso Mi. Ba maman bazo sala ke ya solo ba mabundi oyo. Pauline Ben aussi. Merci à trop tant dans d'autres mitala nga mona zo mona bina ke oui. Ba beauté zo vanda. Alexis Champagne. Alexis Champagne à Talo. Mikolo toyoki Champagne na Mati Mabe. Champagne comme cher. Ba dekona surtout Champagne ya ba anglais. So ça la $2000 to kozwango te. To Alexis Champagne ba mbota trop Ale Maloko Morgan engambe ya ba Erogal. Kumba biso kaka obika système. Mema biso kaka tiba kota Span. Ale Maloko. Masola 4 yo ebika. Ale Maloko Morgan. Maman na biso na Allemagne, Mère Vicky. Mère Vicky. Mbote na Claudine Bosaou. Claudine Bosaou, bambota trop. Maestro. Bambota trop maestro. Yo ebika. Bambota trop. Fondation. Ozo sala ke ya solo galezala. Oye simba mina ye moko. Mama na biso na États-Unis. Mama Guani Matota. Fondation ya solo Mama Guani Matota na kati ya États-Unis. En direct Mama Guani. Bambota trop mère na biso mère Guani. Bambota trop. Na bosalite mama présidente ya Gal Bundes. Gisèle Nzinga. Bambota trop. Oya simbi Gal Bundes na kata Bundes awa. Na secrétaire na ye.
Malidi, 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 Mbambota trop, Malidi. Jean-Baptiste Ngindu, Jean-Baptiste Ngindu, Mbota na Micheline, Micheline Ngindu. Papi Biba, Papi Biba, Mbota trop. Sola Nzitu, Nzindu, Bolimbisi Sola Nzindu, Sola Nzindu, Mbota trop. Bagalois bozali ebele bakombo ezali ebele donc bolimbisa soko yoki kombo na yo te mais oza toujours na cœur Toto Bikaki bambota tro Janine Bikaki mère na biso sœur na biso Bonard Bikaki bambota tro na molongani na yo ve na biso Adolphe bambota tro Bagalois na bagaloise tokomi na suka. Résumé, masolo to solo lelo ezali bongo masolo ya Erogal. Donc Erogal eza kokende malamu te. Vie na biso to bengi fondateur ya Erogal Clara de Bruxelles. Vraiment azali abandonné pour le moment. Yango biso ba petit na ye. Toye po to meka ko monisa makambo ngo ndenge za kokende. Donc Clara de Bruxelles ye wana atikali mwana tike ye moko comité directeur nyonso surtout na France balingi susu te babenga ye fondateur alors président pe tomoni esika te aza koloba ke Clara de Bruxelles aza fondateur te président pe toyebi te so aza kote nini toyebi te mais biso bamembre toyebi ke initiateur oyo ainitie bato koleka vie oyo Clara de Bruxelles azate donc ye moko pe abandeki ide moto abandeki kobenga bato tout po baya na Erogal Clara de Bruxelles totikali komona vie moko te na comité to vie moko ya Paris abenga bato petit nanga tozosala eloko moko awa na Paris yaka atelemisa mosala azate tozalika Clara de Bruxelles moto azali kobenga biso Clara de Bruxelles, donc c'est lui le fondateur. C'est lui le fondateur. Nandenga kuzu, baviona bayebi na bango, eza ndenge wana. Ndenge na oto loba mutu na mutaza na dona ye. Do ya mutu, balongolaka yango te. Nzambe mutu atiaka yango. Ata lelo so akeye asala eloko mosusu, bokomona kaka ekozalaka na moto moko akosakana te. Parce que aza na don wana. Gali lisungi kalate kobotama ndenge président ye moko alobi mutu na mutu aza na droit akokende na ye na club mosusu oyo alingi mutu to aza libre biso toza na bundes toza mpe na club na biso tosala ya gal bundes bana gal 4 kuna mpe na kati ya Paris président Mazaba yali aza mpe na oyo ayi Papi Onokoko bango mpe baza na soki lobosoni baza na donc bafondation ezali ebele na France na Belgique mpe ezali na Hollande eyali na Londres eyali antuka esika nyonso bana commune moko basangani bazanga kosala ata mo eloko moko te basalaka kaka donc Erogal c'est vrai oui en tout cas eza eloko na biso po biso tout toza bafondateur mais na ngonga oyo Erogal eke mabe donc Erogal ekei na kopanzana ngai ndeko na bino mopanzi sango na koyebisa bino vérité eke na kopanzana merci mingi na Pepito Kilala oyo azali bongo présidente na mboka ya Kinshasa na el Kinshasa ye moto azokamba fondation côté kuna Kinshasa na se aoyoka makambo oyo ndenge za koleka na kati ya Paris pe na kati ya Europe pardon akoyoka yango alors toyebi te bango kuna Kinshasa bakosuka ndenge nini mama Pepito Kilala mwasi kitoko bumbu ya kana ba vrai momi bumbu ba vrai momi ba la bumbu
Baturo bosekaka bumbu. Bosekaka bumbu. Oh bumbu e bumbu. Bumbu selemba ou ba vrai Joe bayali pe ba vrai momi. Comment voir les correcteurs moi na bumbu. Modogo Jafa Kofere moi na bumbu Galois. Clara de Bruxelles grand Galois. Chora de Soulangar Congo Alenga Galois. Alexis Champagne Galois. Roger Ndonga Galois. Serak Nzangala Galois. De Toze Bele Bana Bumbu diagonal Galois. Willy Misaka Galois. Chico Sombele Galois. Kolo Bilele Yekuta a koma roboko la nebi mataba. Chico Sombele Todo Kate Todo Lata Te Yo Lubaki Nini Lubaki Oboko Lata Ti Lelo Chico Sombele Galois. Donc ba Galois bazali ebele. Ba Galois zipe bazali ebele. Ba joli lukombo. Ba se kitoko. Moi to chango ba photo la ba onu so zate ba ani bosenzu. Ba se kitoko. Tozala ba se kitoko ba Ariane. Ariane ba se kitoko tozala ba ngola kata gat ba ana luboloko. Gale salabatu. Donc bumbu selembao bandeko. Bosala guerre te. Ezala ba ka danze ba grand prêtre ba nka na ba commune wa. Ba luke bo bangi leo baza so na biso te ba uti na kala commune wa. Ba Miki John na Mige ba uti na kata commune wa. Nzamba pa molabino bandeko la ngai nyoso to bolandi émission oyo bo partager yango toyaki pona ko meka ko pesa conseil ko éclaircir bato bazali ko sala ba association ndenge nini makambo bazali ko kende surtout bato yo ba respectaka Erogal ba yebake Erogal eza lisusu ndenge ezalaki te Erogal ekomi na mobulu Erogal ba komi na niveau ya kopanzana Erogal makambo ekoyi kuna yango ndenge na ye ko expliquer bino doki leadership toloba leadership yango nde mutu epandi Erogal leadership o kuna bazali contre Clara de Bruxelles aza fondateur te mais Clara de Bruxelles ye aza ko accuser bandeko nene eloko te ye pona ye asengaki association oyo ya Erogal tosala yango mpo tosunganaka oyo tobengi gal li sungi ndenge président Kilimete alobi soki orespecte papier na yo wana soki ozwi likambo okomona bato bakoya wana alors eloko wana eza kosalama te bamambre mosusu mpo baloba baza kobanga bazomona ke lisungi ya Erogal ezozala te mais ye aza kocontribue mbongo na ye chaque mois bato ya Erogal oyo bazali komite basimbi masolo ya Erogal bango mpe baza na idéologie na bango ezali ya kosunga na bato biso na biso te mais bango idéologie na bango tosunga bacommune na biso donc ekomi deux sujets différents yango ekaboli biso oyo kuna balobi lisungi miso balobi tosunga nde bacommune mais bacommune na biso bandeko na nga mpo tobongisa yango na esprit ya bien ezali pasi eza pasi bandeko mpo biso bana bumbu selembao to bana bandale baza mpe ebele na Paris bana ndale maintenant tomoni te bana bandale na association na bango basali eloko moko mpo batindi mpo babongisa baterase nyonso oyo ekangama na kati ya bandale ezalaka te mpo nini eya mosala na bango te mais bango na bango bazosungana bokoki kosunga nde baorphelin na bopito bato bazali kozanga kobota mbongo ezali te c'est vrai oui mais kotonga pena bino botongaka moi je crois pas baécole oui bokosala yango mais pas chaque fois parce que bacomité bacommunauté na biso
ezalaka na ba problème nzamba pambola bino ezaki ya bino molobeli mwana fumuki mbangu shora de sulanga biso toyaka na esprit ya kimbangu po aza awa tina makila fumuki mbangu aza kati na biso kati na makila yango moni ngai kombo na ngai yango wana shora ezali surnom kongo alenga wana ezali kombo ya bakoko mwana fumuki mbangu likambo na mutu te toye nde koloba tanke tozali bafondateur ya Erogal po tosaki mokoloto mokoloto na biso mpe ezalaki na kati ya Erogal mutu moko te apesanga 1 cas ndenge nayaka ti pare kofilme kosala nyonso nasalaka nalia ta 1 cas ya mutu te so nabaki nasala bafacture na nga ndenge ezala mpe ebele mais atanke bolingo oyo nzambe apesi nga na bandeko na ngai namolaki tika nasalaka yango mpe eya normal mutu tu aportaka implice na ye na kati ya association oyo ngai naportaki yango wana botikala malamu joyeux anniversaire à toi mama Pauline Beyoncé nzambe apambola yo mama bino bamama bato bozosala biso tozala nzambe amona yo lisusu nzambe apambola yo lelo ezalaki journée na yo mbotama elamu Pauline Beyoncé mwasi ya Kongo alenga mwasi ya shora de sulanga nzambe apambola yo merci mingi nabandi bato ebele guinéen Ghana guinéen aza kuna na mère Efa bamoni yo mbote na yo guinéen na kati Angola to na kini siko ozali bambota to na mère Efa ozina bayongo masa na biso na Afrique du Sud na Johannesburg ozina bayongo mwana gala tongo ozina bayongo merci à trop mon vieux Clara de Bruxelles calme kaka bapeti na yo bazali toza wana mpona kopanza te me biso tozali mpo na kosunga bino me lokola tozali balobeli toyaka koloba mpo bato bayoka merci mon vieux zala toujours na benkoka kaka système kaka ya kundolo pemba nini nzambe apambola yo esika ozali na bosani te mbote na lor ganga peti na biso lor bamama bazosala biso tozala mama Berthe molongani ya vie na biso Clara na bosani te mon vieux de grand donateur kombono ekozanga te vie jeune le grand donateur ya Erogal vie jeune bambota trouvé esika ozali bambota tro na bosani te mon vieux anto italien mbota tro na bosani te Diengiola bambota tro merci à solo nzamba pambola bino na esika nyonso bozali kimia nzambe ezala kati na bino tozalaki en direct na émission na bino ya Erogal oyo toyaki nango lelo ya fondation na biso Erogal kimia ezala kaka makambo to elekala kimia gal lisungi soki mpe ekoya gal lisungi yango ya soyez le bienvenu gal lisungi nzambe ayamba gal lisungi na koya na ye nzambe apambola bino bato tu oyo bokolanda video oyo kotikala malamu ezalaki ya bino shora de sulanga Jackie Ganga na kati ya Kinshasa masala ngai Jackie Ganga petite sœur ya Clara de Bruxelles bambota tro na Elkin bagaloise nyonso ya Elkin bagaloise nyonso tu bambote na bino nyonso
Nzamba pambola bino. Sola leader. Sola leader. Sola leader. Sola leader. Bambota trop. Bagalois tout. Vous allez Djibril. Bambota trop. La bosse était tonton Skol. Sécurité toujours. Tonton Skol Jean-Robert. Tonton Skol Jean-Robert. Bambota trop. Merci Botika la Malamu. Zambia Zolokumu na émission Oyo.